Canal Congo TV, il faut s'accélérer. On a Canal Congo TV, il Sili kolanda ndenge nini bandeko na biso ba sud-africain bazali ko beta nzembo ya Congo mboka kimbangu amonela pasi. Mais tout ça un peu analyse tout meka koyeba musique kimbangiste. Musique kimbangiste eza musique nini? Musique kimbangiste elingaka ko sala nini na mokili, elingaka ko loba nini na mokili. Vraiment l'émission où tu as la réaction na bino, tu as la réaction na bino, tu as la commentaire na bino, tu as la appel na bino pour épée ça ce courage, il y a aussi là toujours la recherche pour na ko évangéliser lingoma na biso pour na ko pesa maboko na pasi mo kimba kiangani na mukumba oyo apesa meli na yango ya ko bikisa biso loposo mo yindo. Musique kimbangiste ezali musique oyo eye côté ya mokili. Musique oyo ezali ko lakisa batu bo bangi bwa nzambe. Na musique kimbangiste okoyoka message o ezobima na kati bazali ko pekisa yo ko sala masumu bazali ko talisa yo bo bangi bo tata nzambe bazali ko fortifier yo okoma ko sala bo lamu vraiment ba message ezali ya ndenge na kati ya musique na biso o ezali ko panzana o ba musicien na biso ba choriste na biso bazali ko yemba et puis ezali ko panzana na mokili mobimba. Et biso pe tozali wana pona kopesa bango maboko banzembo na bango ekende susu musika pona kokumisa toujours nzambe na biso papa Simon Kimbangu. Alors pona yango musique na biso bakimbangiste tozala fier to défendre to pesa lokumu na nzambe na biso à travers musique na biso to panza yango même ata epa ya bano kimbangiste bayeba eke tozali na nzambe. Et que ça la question, comment on a besoin kimbangiste babengi, kotuna ba question,
kotuna makambo nyonso bazala nango ezopesa bango pasi mpona kocomprendre lingomba na biso. Alors biso pe tozali wana mieux placé mpona korépondre na baquestion biso tokoki te bao bazali kona biso bazali répondre bino. Alors l'émission lelo nalingi botindela biso vraiment à question na bino surtout bano kimbangiste sur la musique kimbangiste. Ngai papa Béni soki na telemi liboso caméra nazala toujours wana mpona défendre la musique na biso. Tolingi to pousser ba musicien na biso basala ka musique ya bien, la bonne musique pona ko epanzana na mokili mobimba, epanzana na baye oyo basepela kanango. Merci na papa Doudou. Papa Doudou obengaki biso omekaki ko tuna ba question et puis to répondaki yo et puis yo moko d'ailleurs vous allez fan ya musique kimbangiste bien kozana kimbangiste remeze loko oyo et puis ce qui biso esengo pe oza moko oyo alandaka émission na biso Canal Congo Musique. Alors lelo tokozwa nzembo moko je pense papa Graciano ko lexela biso ango bien que en audio ba chrétien ba chrétien nyonso bao ba yembela bao ba sambela ka Jésus Christ bino nyonso bo yoka banzembo église kimbangiste banzembo o ezali ko kumisa nkolo Yesu banzembo o ezali ko kumisa papa Simon Kimbango. C'est vrai que Kimbang non africain nyonso azali non c'est vrai que africain nyonso azali kimbangiste kimbangiste ezali ka te faux ala chrétien kimbangiste mais kasi partout aux alliés africains yeba ko zali kimbangiste papa Simon Kimbango ayaki pona osiko la biso papa Simon Kimbango ayaki pona ko bikisa biso pona lokumu na biso ba yindo. Alors tokozwa nzembo oyo Jésus Kamba awuti ko beta biso bato tokela mina nzambe tokumisa nkolo mobikisi vraiment nzembo na dédié na ba chrétien nyonso bino bato bokumisaka Yesu bosambelaka Yesu bolinga ko to atate koyoka kombo ya papa Simon Kimbango boyoka nzembo oyo ekosepelisa bino makasi bokozwa yango pe ekekoma eloko oyo ezali wana pona ko édifier bino kwa nzembo oyo eza wana pona ko édifier bino po bokoba toujours kosala musala ya nzambe ndenge yango e sengameli. Merci tolanda nzembo tokola kisa mokili misala yangu ya molimo tobatela semi bekombia biso tokola kisa mokili misala yangu ya molimo tobatela semi bekombia elaka elongana tokoteya solo mokili kamba elekisa nguya tokosala pema kamwisi weketo bandina ye bandina kolo wa makolo mesio tokoteya solo mokili kamba elekisa nguya tokosala pema kamwisi weketo bandina ye bandina kolo wa makolo mesio biso tokola kisa mokili nzela ya kobikisa molimo soki tokanga bibobele na ye solo tokolonga biso tokola kisa mokili nzela ya kobikisa molimo soki tokanga bibobele na ye solo tokolonga tokoteya solo mokili kamba elekisa nguya tokosala pema kamwisi
kitanguya tokosala pe makamwisi wete tobandi na ye dina kolo wa bakolo Mesia biso tokolakisa mokili nzela ya kobikisa molimo soki tokongomi bobele na ye solo tokolonga biso tokolakisa mokili nzela ya kobikisa molimo soki tokongomi bobele na ye solo tokolonga tokote nyonso na mokili kombo eleki na nguya tokosala pe makamwisi weke tobandi na ye dina kolo wa bakolo Mesia. Merci donc bon na suki émission na biso, merci na bino wat bozala ki wana kolanda émission na biso vraiment et ça biso sengo mingi tant bozala na pembeni na biso bozala na pour soutenir biso koyoka d'émission na biso ko sepela ko liker ça la biso kitoko makasi esalaka biso malamu mingi vraiment merci na papa Clément maman Ginette équipe mobimba ya Canal Congo tobosani te papa Mananga ye mutu asimbi réalisation mpe caméra na nsima caméra mokolo mwa lelo vraiment merci na équipe mobimba topesi bino mpe merci bino bato bolandaka biso totombeli bino mobu malamu tika ete nzambe na biso mpasi mokimba okiangani abatela bino nabosani te mon président depuis Luxembourg président Isidore Silovangi nasepelaka na yo mingi na lela yo atro mon président bambote na yo sika ozwami biso na bino tokutani bongo mbala ya nsima merci.
Canal Congo TV.